Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV.
Na kombo na tata mwana pe molimo mosante Papa Simon Kimbango Kiangani oye Kinshasa oye na kombo na tata mwana pe molimo mosante Mama ya liboso topesi yo merci na occasion ya communion ya Noël ya mokolo malelo le 23 août 2026 tata molimo mosante abongisi to sambia na yo awa na Kinshasa bino bozali lokola litoko na mai source esika mai ebimaka ata elanga eza ndenge nini na source ekozanga te ata mwa kopo ya komela yango lokola tomoni présence no kati na biso bana bayo ya Kinshasa totontsami na esengo po ete Kinshasa ezali mboka ya tata molimo mosante mboka ya mapamboli yango na mateya elekaki maso maleki na tango oyo biso bana Kinshasa to sepeli to yoka mongongo na yo olensa biso po ete tozala bopikiliki na bolingo mibeko misala oyo bolakisi na biso to continuer na likambo tina suka po ete yango nde ezali lobiko na biso yango na tango oyo topesi maloba epa na yo mama po ete okoka kolensa biso bana bayo. Tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo papa nini tokoloba na mokolo mwa lelo bino nde boyebaki yango le 23 août tokolia nzoto ya nkolo pe komela makila na ye topesi merci na occasion bokopesaka biso ntango nyonso ya solo na yebaki teke likambo oyo kokutanga na mboka Kinshasa me yo nzambe oyebaki papa merci na nyonso bokosalelaka biso ntango nyonso tala esengo ya bana na yo ya solo papa tike tokanisela biso moko botia biso elembo ya bino po ete satana kokobanga biso toyoki matei tika yango ezwa esika kati na mitema na biso tobomba pe tosalela po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo Kinshasa oye bana mapamboli oye bana ya tata molimo santo oye tata molimo santo oye tata molimo santo oye tata molimo santo oye merci. Ya solo batata na ba maman tango na biso ekomi musika. Mais nyonso eleki kati na esika oyo ezalaki na importance na yango. Ya solo sacrement munene oyo esalemi na mokolo mwa lelo. Bana Kinshasa fo bozala na esengo. Po biso likambo oyo ekomela biso kala na poto. Ti lelo tokozelaka yango. Mais bino bozali na chance. Bino bozana privilège munene oyo biso tozali na yango te. Ezali nde nyongo munene. Tata Motei asili kolesa biso. Azalaki très profond na matei na ye. Biso bonso tolandaki na bokebi. Tango nyonso bakoteyaka soki balobi na biso ete linga ndeko na yo ndenge yo moko komi lingaka na monaka yango equation moko ya kosakana te. Batata na biso to bakoko na biso bazalaki na bolingo ya 56. Oyo tozwaki chance tokutaki yango.
bolingo ya 56 soki obimaki okomi esika oza na nzala to posa mai oyebi ke ndeko no mondimi azalaka wana okose gene te okoti osengi oyo ozali na yango posa yo okotaki peut-être omela mai me ntango bokutani yavandisi yo osengi nanu te akamati mai apesi yo ya mibale akoti na ndako aluki eloko akolia mpo apesa yo ntango akoyela yo mpe yango okosala bakalcule te okamati kaka obandi kolia oza inquiété te me mokolo mwa lelo meme ozalaki na nzala ozali koleka omoni ndeko na yo mondimi na lupango wana soki abengi mama mwilu boni mama boza malamu owuti wapi nawuti awa boye ozokende wapi nazokende ndako mama yaka ata moke tovanda mpo justement tongaki tolia nakokota to nakokota te nazozela réponse na ntango ya biso nakokota te mpona nini Nye. Kimbangisme oye. Oye. Lelo ce n'est plus le cas. Surtout tango wuti na ye moko na kolia na ngai te. Merci na wuti kolia. Nzoko za na nzala makasi. Otali pa yebiso biloko lambe pa olingaka. Me okolia te pamba te. Eloko wana tozalaka na yango lisusu te. Méfiance koti kati na biso. Biso ata bolingo ya 60 eza lisusu te. Me bazali kosenga biso tosala effort. Tosala makasi tolingana. Pamba te biloko misato batikela biso trilogie na biso ezali bolingo mibeko pe misala. Na mibeko penza tokokaka yango te. Atanga moko na kokaka te. Soki ezalaka 10 en tout cas peut-être na kokaka 5 mais 5 mususu yalaka nanga pasi soko zuli susu le 12 précepte ya lingomba obakisi ekomi na biso lisusu pasi batata nanga na bamama na ngai bazali koteya biso tango nyonso mokonzi ya bula aza koloba kozala na likambo na moninga na yo te bolingo na biso na tango ya biso ekomi pasi ya solo ba mama na ngana batata na ngai papa mfumu mbanza atikaki biso le 16 une semaine exactement de atikaki biso yekolo mibeko po bazalaki bango misato mutu na mission na ye papa kulutu alobi ete ngana yaki mpona améliorer le social de l'homme noir pamba te mutu mwindu bisika nyonso ye azali azalaka neka na difficulté amona na kaka eloko pamba surtout na mikili biso tovandi et pourtant totangi pe na bana ngo ya mindele ntango mususu kutu yo mutu mwindu ozalaki koleka ye na mayele ozwi pe diplôme mais ntango bokosala ba CV na bino ekomi na mesa ya ye mutu aza korecruter batu soki atali kaka kombo oyo oyo azali étranger to étrangère akopona liboso ndeko na ye mundele yango na batata na bamama mutu mwindu awuta wapi nzambe asalaki liboso loposo oyo tolati la race noire qui a toujours été en difficulté partout où elle se trouve batata na bamama ezalaka na biso pasi na oyo baza na États-Unis ba noirs américains ce qui a respecté c'est que ça n'a pas moyen ou bien tangi mingi wana ba pesi au respect mais kaka boye okokani na américain ya mundele te batata na ba mama to huti musika mfumu mbanza tika kibiso na kiemba oyo to bengi piège pona nini sika wana papa kuluta tika kibiso na Belgique
papa mfuma longo na Suisse. Papa mfuma mbanza azalaki na kati ya nkamba. Po bango mibale papa kulutu papa mfuma longo tango ba wuti poto ba transiter na centre d'accueil mbala moko bake na Yerusalem. Papa mfuma mbanza azalaki kuna memo kolongo alobi ete yako bima ake Kinshasa. Akomi na Kiemba toyebi histoire. Pona nini Kiemba batata na ba maman. Et tant que tu télé makawana, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Makamuni ne le kakawana. Tozo kende to telemi, tozo zonga to telemi. Et comme na biso loko la frontière na mboka ya poto. Pano kota na mboka ya batu, il faut télé mawana. Batali mikanda na yo nyonso soki eza en règle. Visa soki ezali o bazwaka visa, biso ba etozana mikanda kuna batali soki mikanda na yo ezana no valide. Mais to telemelaka nini na Kiemba batata na ba maman. To sala très attention. Nzambe lingi biso mingi aponi le poso oyo po yaya ko botama. Tata Molimo Santo abotami kati na yo na ngai. Kombo na eleki kimbangu to kombo na yezali kimbangu. E biso ba bengi biso ba kimbangu en miniature. Nous sommes des kimbangistes. Soki na bimika kana nzela ndenge na lati bo vert et blanc. Bakoloba oya za kimbangiste. Bako benga kabiso ba kimbangiste po to zaba na kimbangu. Yangwana batata na ngana ba mama na ngai. Tata moteya te biso kitoko. To sala attention po na Kiemba. Papa mfuma mbanza mibeko nyonso yende mutu asali, yende mutu atikalaki na Yerusalemi. Le gardien de la ville sainte. Atikalaki ezalaki na tina asali mibeko alobi tolanda mibeko batata na ngana ba mama na ngai. Et surtout likamba confiance batata na ba mama 4e génération eza ya mapamboli. Nzambe abombeli biso likambo oyo banda mokile banda ba vivre yango te, mais yo nanga to vivre likambo yango. Nzambe ko sala likambo nano esalema te na mokili, me likambo yango ekozalaka nini? Yango tozalaka prêt tomeka kolanda mibeko oyo mfumu mbanza atikeli biso totonga ya solo bikateleze ebele me tobanga te ye kaka pambolaka biso po tozwa eza boye te eza boye. Kimbangismo ye! Oye! Kinshasa oye! Oye! Bana ya mapamboli oye! Oye! Ah, batata na ngala ba mama na ngai. Soki to mona ke pai tozali kokende, elingaki osala esengo makasi. Tolingi pe ko banga kosala mabe. Po posa na biso to vivre makambo eza kozela biso na liboso. Bolingo ya 56. Biso toti ata bolingo ya 92 ou bien ya 2001. Depuis papa Simon azana kiti na ye. Ata bolingo wana to lakisa yango entre nous. Pour Nzambe yesa tango mukuse aza kozela biso. Tata nyonso apesaka condition na bana na ye. Mwana nanga soko travailler kitoko na classe na kopesa cadeau boye. Bongo Nzambe oya pesinga souffle de vie oyo nazali kolobela lelo. Bandeko mingi tozalaki na bango peut-être na butu ou il y a quelques heures mais bazali sona mokilité. Mais yo nanga tozui privilège to leki bango pene loko te peut-être to leki bango na masumu mais Nzambe alingi to bongwana. Tozala na confiance. Et loko ezako boma biso distraction. Ya solo tango ya biso ezali pasi. Eza pasi eza facilité. Batata na ngana ba mama na ngai. Tango na biso satana telemisi maseke. Kasi yoko banga te. Oza mwana tata Molimo Santo. Tozala makasi na mabondeli. Toto sa mibeko yo basali ko senga biso. Et surtout la confiance. Kolo Yesu na baye kolina ye bake ko tambola bakoti soki pirogue à l'époque na ebite bake benga ngonini bakoti na kamwa boato na bazali ko kende ko tambola. Kolo Yesu azana ye ko somnole.
ba vague ye makasi ningisi bwato wana me bayekoli babosani ke bazalaki na nkolo Yesu. Nkolo oza komona te ke tolingi tokufa. Nkolo alobia les hommes de peu de foi ndenge biso tozali kondima na biso ya moke te tozala na kondima mpo lisumu eleki mabe kati na mokili, le désespoir. Parce que ndenge toyaka awa soki tulu ta oniongaka kaka eza lisumu batata na bamama me toniongaka na ntina me balobi ezali lisumu yango wana batata na ngai na bamama na ngai basanza na biso nyonso ezalaka na bafeti baza kosenga biso totonga nzaza longo kosila to ekosila te tokosilisa yango ingeta toyimaka te toyokani ingeta koyima eloko mabe. Bana Israël baumeli 40 ans trajet yango ezalaki nango molai te. Nzambe ayesaka ne nzela mokuse me telema koyima babosani pasi nyonso bango bamonaki na Egypte. Bamusuku tu bakomi mpona nini batikaki biso kuna te me ntango bazalaki kuna bazalaki kolela ntango nyonso. Nzambe oyo omonaka pasi na biso te boye me babimisi bango bamoni Farao aza koya. Alala pauvre Moïse oyo Nzambe aitilizaki mpona kobimisa bana Israel me biso tovandi na Nzambe kimbangisimo oye bomoni différence yango. Biso nde baprivilégié tovandi na banzambe. Oza na likambo mata Yerusalem kende kotuna me zala na kondima soki eloko wana ezali te batata na ngai na bamama na ngai mpona ozo eza pasi mpo Nzambe aza kotala eske mutu aza na confiance eleki nyonso yosala ndenge bazali kosenga biso. Yango wana batata na ngai na bamama na ngai naza na esengo makasi lelo lisusu nazwi na ngai chance. Ayaya oyo bino bana Kinshasa boza nango bana nkamba biso na poto toza na yango te. Lelo nga nazwi na nga privilège na tondisami na esengo yango na biso nyonso tozala na esengo po ete Nzambe ayesa ntango mokuse pasi eseleki bana na biso basilisi classe misala ezali te. Misala yango ekoya te ekoya tokondimaka ingeta nga na kondimaka na ngai tozala kaka na kondima tozala les hommes de peu de foi te wana nde tobebisi tozala na kondima likolo ya ye sepe ya nani ya ye ya nzembo jeteki yango wana batata na ngai na bamama na ngai tozalaka na esengo soki basengi biso tosepelaka balobi totonga boyo totonga résidence présidentielle tokosilisa te ekosila ingeta totalaka ke epai tozali kokende bipai touti toyebi esika mpe tokomi toyebi kasi epai toza kokende nani ayebi kuna oyo batei biso tobomba mpe tosalela lelo bana Kinshasa bapesi biso privilège ntango misala ekobanda topanzani tokotikala te tokotikala tozala kaka na kati toyokani ingeta nyonso yaki nango bimisa mbongo ezongaka na ndako te ye moko moto apesaka biso yango ntango ozangi lelo leli melobi okozwa lelo ozwi te melobi okosala nini okozwa. Ayaya bana molimo santo quel privilège oyo toza nango chance eloko oyo biso toza nango ya motuya bato mosusu baza na yango te moto akosa bino te biso toza na eloko ya motuya oyo Nzambe molimo santo atie kati na biso yango nde ezangi bato mosusu me yo na ngai toza na yango oyo batei tobomba mpe tosalela mpo mokolo suka tozwa kobikisama na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.